Jael Show ayekosala video alobi akokotela Blandine Omario te, me akokotele na nini? Blandine Omario bakokotele na nini? Blandine Omario asali Karine Mokonzi mabe na amitié o baza nango, me nandimi te ke ezosenga batu bakotela ye po ye moko a retire banani bafinga te, bien sûr afuti bango. Mais siko Jael Show aye po na nini? Alors mabe nini yango penza oyo ya makasi ekosenga Jael Show aya kokotela Blandine Omario? Blandine Omario asali nde Karine Mokonzi mabe, me asali ye mabe te o abetie mosinzo, non. Blandine Omario abimi na mutu abima na Karine Mokonzi, me abeti ye mosinzo te, pamba te Karine Mokonzi soki abima na era Ramsès elakisi era Ramsès na temps o basalaki na ndenge babimaki azali copain passagère, azali neti coup direct. Alors nandimi te ke coup direct okoko benge ex, coup direct copain passagère okoko tia ye copain. Yango wana eza deja n'importance te. Mais soki Blandine Omario Karine Mokonzi asalaki réflexion eza te po abetie mosinzo, mais zali po na conscience na ye baza bami soki alingaki abima na era il fallait aloba na Karine Mokonzi, to soki azobima na ye fo aloba na Karine Mokonzi clair makambo ndenge ezali. Mais sengelaki te ke ye azobima azowangana, wana ezali nde mabe oyo Blandine Omario asali ya kowanganaka. Me kobima na era Ramsès a 1000%, Blandine Omario asali eloko moko ya mabete, abima na era Ramsès atabima na Karine Mokonzi. Eloko mabe kaka ayebisi Karine Mokonzi vérité te, ayebisaki Karine Mokonzi ba sentiment na ete pamba te baza ami, bazali bato yo ba mesani. Mais kobima eza na importance moko te, tozala clair. Parce que soki tozoloba makambo na sens inverse, Karine Mokonzi aza chanteuse, aza icône. Tango bakokoma livre na ye, mutu akokoma biographie, akolinga kokoma jamais Blandine Omario abetaki Karine Mokonzi mosinzo, pamba te eza bongo te, bakokoma ngo ndenge mokili emonaka ngo clair. Même ba chinois bango moko pe bazomona ngo clair ki Karine Mokonzi Blandine Omario abetie mosinzo te, mais akosi ye abimi mofiti abombi makambo ebele. Mais mosinzo abeti te po aza na droit abima na mutu nyonso abima na Karine Mokonzi tango aza ex. Kaka nde conscience na ye muteko tinda na ndenge Karine Mokonzi akomono elango. Me babengaka ngo mosinzo te, exa mosinzo te, ekotika la pe mosinzo te. Yango Jael akokotela Blandine Omario na nini? Bote ba papa, ba mama, bandeko. Bote ba rando na ba randonnette. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé. Bote ba Sainte Noirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, Karine Mokonzi aza chanteuse moko ya nzangala nzangala te. Karine Mokonzi aza ikoni moko te ya bana bitendi. Alors, na logique des choses, bandeko, na ndimite na lobi mabe, pona na ebisabino soki na lobi mabe, bolimbisanga. Naza sir à 100% na zolo ba juste. Blandine Omario abeti Karine Mokonzi mosinzo te. Karine Mokonzi na era Ramsès basala combien de semaines? Basala combien de mois? Basala combien d'années? Basala ki basangisaki nzoto combien de fois? Bakutana combien de fois? Bokanisa bino moko eza facile. Alors Blandine Omario Karine Mokonzi azolo bango bien.
azako yebisaki azana boxer ya rouge nzoka ya tchaki pe mutema donc atcheye mutema tangu azobima na Karine Mokonzi mais tangu Karine Mokonzi atiki akei bisika tchaki mutema andimi abima na ye en tout cas eza interdite eza mabe mokote camarade na yo abima na muto yo so bima na ye eza mabe mokote eza interdite eza kaka nde conscience soki ya komona ngo eza bien bazala camarade abimi na camarade na ex camarade na ye soki pe camarade wana akomona ngo eloko te wana eza ndengwana mais Karine Mokonzi tango azosilika po ya tchaki mutema aza kokosa ye azo manipule ye azo meme na ndenge boy wana aza na raison po soki camarade na yo azo bima na ex na yo sikoyo azo bombela yo azo kosa yo elakisi ba commission ennemi donc lokola azo bima na ex no yo pe ata boza ba camarade sa commission yo ex camarade tango azo soana yo donc azo zoyo na valeur te donc tango bazalaka na ex no wana ba pasaka vi na kotonga yo na ko critiquer yo na kwende ko solola makambu nyonso yo ko solola na camarade na yo. Donc Blandine Mario tango azobima na era Ramses azo continuer ko solola na Karine Mokonzi et la kisi a komisa Karine Mokonzi ex déjà bandakala parce que abombeli sekele donc makambo solola na Karine Mokonzi akoyebsango era donc bongo yango Karine azana droit asilika pona comportement ya Blandine Mario yango asalaki réflexion mais bandeko na logique des choses eza mosinzo te Blandine Mario abeti mosinzo te Karine Mokonzi asiliki pe pona mosinzo te po soki eza bongo tozobimisa Karine Mokonzi ridicule parce que Karine Mokonzi azana ndaku ya tigre noir yemutu azana ndaku ba tigre noir aza na mobali mosusu sima akende lobelaka ex discussion na camarade ne pona mosinzo elakisi Karine Mokonzi abimi ridicule mais soki Karine Mokonzi azosala réflexion na camarade na ye pona comportement wana azana nzela aza penza tout droit azana droit aloba pona mobali te mais pona comportement ya camarade na sali azobima na mutu wana abombeli ye aza kowangana azo manipule bongo o etikali azo tonge kuna pe akomisa ye ex wana Karine aza na possibilité na capacité yako sala oyalingi yango wana foko yeba Karine Mokonzi azo silikate po ba betie mosinzo yango jeli show azana tina akotela Blandine Mario te po na ndimite akosenge pe akotela ye azana ngo na posa te je crois et puis ye tozomona likamba ko kotela te ye pazo benga ngo mosinzo en tout cas bandeko oya benga ngo mosinzo ezana ngo mabete abenga ngo mosinzo ekendeke nango bongo na mentalité ya bato belé mais Karine Mokonzi vina ye mususu o etali sentimental ya amoureuse na makambo belé foko keba foto prononcer kango to memakango na ndenge ya logique des choses. Pour 2020 Karine Mokonzi a lancé carrière professionnelle ya musique. Alors vie na ye amoureuse eza vie privée te eza vie moko public babandolo bango soki bakomi biographie ya Karine Mokonzi bako koma Karine Mokonzi et les garçons, Karine Mokonzi et les petits frères, Karine Mokonzi et les mibali, les amants, bako komango. Alors, bako komape, tang bakendaki bakomaki na nani. Na Sandra Muluba, bakomaki na Oyo. Ebi mateke, Karine Mokonzi asilikaki po babetie mosinzo etanke ezalaki mosinzo te. Yango wana ba Oyo bazoloba babeteke mosinzo bozana foti te ekendeke bongo na mentalité. Mais la logique des choses en tout cas ezabongo te. Bon, jeli show yokuna musala pamba Blandine Mario azana besoin te o défendre ye yemokonde fachama bolongo na se asenga Karine Mokonzi pardon. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandinyoso, ya Elengi Akomba.
Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, bafa nyoso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, bafa nyoso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.